Bambote bandeko nyonso bolandaka chaîne na bino Mimi Selunga TV apesi bino bambote en tout cas na mawa nyonso bandeko en tout cas tolamuki na tongo tomoni ba nouvelle ya kitoko te esali pasi pe mawe pesi vraiment pasi mama na biso na kombo ya Jacqueline mama Jackie mama Shako atiki biso bandeko tolobi nini pesi pasi pe mawa bandeko na ngai bandeko pesi pasi mama belite kaka lino ya pamba oyo bake na ye banda 9h na hôpital bandeko eloko ebomi mama Shako eza lino balobi mâchoire ezaki ya kokangama ekangamaki azokoka koloba te fo akoma kutu po abayebi donc na hôpital akendaki atakisi oyo ya pamba bapesi ye te ti mama atiki bomoi na ye donc nzambe azwi pema ya mama Shako toloba nini na likambo oyo bandeko eske nani akanisaki ke mama Shako tokolala tokolamuka tokozwa sango ya mama Shako na nzoto makasi elenge ya mama kitoko boye vraiment nani akanisaki nani alotaki yango ke tokolamuka tokozwa nouvelle ya mabebo ya mama Shako bandeko toyeba kotambola nga ndeko Mimi Selunga na ya kaka na ba conseil na nga ya pete bandeko toyeba kotambola pe tokangama na nzambe mokili ndenge ezokendele mokili ezokende so malamu te liwa ya mama Shako epesi pasi pe mawa etangisi bama ya miso elelisi bato bandeko na ngai en tout cas kotala mama Shako tozondima te eloko ekomeli biso tozondima te bandeko mama Shako asepelisa biso na bateatre kitoko asalela biso bandeko na ngai toyebi mama Shako très bien ozotala motu boye ozoloba vraiment ozopesa ye lisusu ata 50 ya kovivre 20 lisu likolo bandeko na ngai tomilengele totala temps tokomi na temps ya mabe bandeko totika makambo ya pamba makambo ezanga mitu pe makolo jalousie mal placé mitema mabe moko bandeko totika nyonso ekotikala toyebi mama Shako mutu akoloba yebi mama Shako te na yebi te soka atala ba théâtre congolais te mutu nyonso atala théâtre congolais ayebi mama Shako okolakse nini mama mo kitoko tai kitoko ayebi kolatisa nzoto biloko ya tiki bandeko na ngai biloko ya tiki yango mokili ezolakisa biso tobotama ya sika nde tozozwa banseignement tobotama ya sika totika mabe Yesu azoya kala tazoya kozwa mutu moko tomilengele tobongisa totika ba jalousie mal placé totika na biso yango omoni kaka muninga asali azongisi boyo motema mabendeko okoya kokufa na butu okotika nyonso okozwa taki cardiaque na yo pamba okoya kotika mokili oyo koke ko présenter nzambe nini liwe ekuti na kimotema mabe tozala préparé na tango nyonso mokili eza ya biso te bandeko mokili oyo eza ya biso te tala mama Shako awa ndenga alati nanya euti koleka kala te tango bazwaki banini na bango awa mama Sila awa na ye na ndeko mobali totalaki yango na ba Facebook tomonaki yango tango bazwaki ba prime na bango oyo eleki combien de mois mama lelo atiki biso bandeko nanga tozoyekola te pona nini pourquoi tozoyekola te pona nini tozomitika kaka na bamakambo ezanga mituna makolo pona nini tozomitika kaka na bamakambo ya jalousie moko mal placé keto moko boye tozoyeba te nyonso ekotikala mituka ekotikala bandako ekotikala kolate ekotikala toprepare ba ame na biso bandeko toprepare po Yesu soka ye akuta biso soin totika makamba pamba eza na esika te eza na place te bandeko liwa ya mama Shako epesi pasi ete ya biso totikali lobi toyebi te eza tora nani pokwa ya lelo nanu tomoni yango te toyebi te nini ezozela biso bandeko tobongola mitema tozoloba teke mama Shako azali motema mabe mama oyo asali misala kitoko toyebi te misala na ye lelo ye moko akopresenter ngo epai ya Nzambe me obisoka tozoloba liwa elakaka te elobaka te tobongisa tomilengele bandeko tobongisa etamboli na biso tobongisa totika koyina na pamba tika koyina muninga po apambolami tika koyina muninga po azwi boye po mwana ne asali bazongisi boye eza na tina te bandeko nanga tobongola mitema Yesu azoyakala te en tout cas mama Shako mama
pasi na motema nazosala video ona pasi na motema mama osepelisa biso mama Jackie pema na kimia molimo na yo nzamba lolo